essentiel. Et après mon témoignage, maman avait prié pour nous tous et particulièrement pour moi et avait déclaré de paroles et m'avait dit que je finirai les études, que je deviendrai assistante et je serai professeur d'université. Je me souviens aussi un jour, je pensais que dans la foulée, maman, peut-être ce jour-là, c'est parce que j'avais donné mon témoignage qu'elle m'avait prêté attention. Alors un jour, il y avait un grand mariage qui s'est passé. Il y a la sœur Axa qui m'avait appelé pour dire qu'il y avait un frère du ministère qui s'est marié avec une sœur qui n'était pas de la JCC mais qui était nièce de la première dame de la République. Le frère était du ministère, mais sa femme, sa fiancée, donc n'était pas du ministère. Alors ce jour-là, nous étions sortis normalement, on ne savait rien de ce programme. Et quand la soeur ça m'a appelé, j'ai dû arrêter tout ce que je faisais pour venir pour la répétition. Donc il s'agissait d'un mariage présidentiel pour lequel on n'était pas préparé bien avant. On est venu parce qu'on nous appelait, c'était urgent. Donc j'étais sortie avec une tenue assez courtoise, assez normale. Nous sommes allés, nous avons répété, la première dame était là. Nous on était contents, les dieux de maman nous ont emmenés très loin. Nous avons chanté à la présence de la première dame, nous étions très contents et en rentrant aux orateurs, nous étions vraiment dans la joie de témoigner devant maman. Que son Dieu nous a emmenés très loin. Mais avec un regard un peu inquiet. Ça c'est le front de l'amour. Et maman comme ça. Ah! Comme un homme de Christ. Que son âme repose en paix. La grâce et la qualité. Diga
Alléluia. A télémisa cortège na Nanzela, a signalé na sima, ba me ma couple boulot ba memi biso ba changer direction na bango. Ba keti ka bambare, ba kitisi biso, ba pamboli biso. Bon mutandengo yo. Moto so zakana ba faiblesse na ye, mais maman oyo atiki misala malamu ko tokogam. Eloko tokolo bato se pena ngo mingi po nini? A présenter Christ. Christ nde yango na biso tozo tatola. Eloko musute tout passera mais sauf que Christ. Yango na Yesu nde yango to ye parce que akufite mais alali. Un jour clairon et kobeta bakufikat na Yesu ba aussi. Et tant que moi si lelo combattante, utikali mama olangi atiki biso, yo utikali penza. Eloko nini okoki vraiment ko pesa comme conseil na ba jeune, ba femme combattante ko batikali jusque là, na kotala ba défi obino bo relevant étant que ba maman. Conseil no ko pesa na ba jeune femme o bazol linga ko landa nzela na bino. Na ko bagaka ke mama olangi akufi kasi Yesu akufi te. A présenté qui motomoko oyo azaso todi langage na bina ba jeune, incoufable. L'homme qui est mort ressuscité. Moto wana akufi pe asekwi ye wonde ba présenter ki Yesu. Alors Yesu ndeti. Yesu akufa te. Ngane ti mabulo ba moko monga pe na ola na oleka. Mais Yesu nga na ko salela akoleka kate, il vit éternellement. Ole bato batalela nga, batalela Yesu. Yesu nde likonzi koleka nyos. Po soko moto tie like pa moto moko moto na kolongwa yo suki. Mais soko tie like pa na Yesu asuka kate, asa sans limite, mais akobimisa ba innovation o epoyali caché. Limite maman olangi as comité. Ça veut dire que Yesu akotinda ba mosusu pour ba achever mosala wana jusqu'à la fin. C'est pourquoi phrase na ye asuka lobaki tout est accompli. Ça veut dire que yatanga na leki simalanga muso akoya akosala makambo ngai na koleka kosala po musala ya Nzambe ezwa échec te mais est marché de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc na oyo baninga ko expliquer yango te. Biso to leka to tielike pa la Bible écoute le bien, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Merci beaucoup maman couple Bouloba. Toza la question de Abisha Souka. Et vous à la sonité. Tout le monde a le lobato bozoleka. Maintenant présenter ngaite. Imitons d'abord Christ. Amen. Soki motako imiter maman Bouloba mokoma Bouloba ko suka yebe asuki. Mais soki motako landela Yesu. Omoni Élisée na Eli. Akwa ko bane pianga mbongo, pianga élévation. Pesanga succès mais alobi pesanga double portion ya eloko ezana kati na yo. Ndelo kona webisa moto mama Bouloba te mais soit eloko ezana kati ya mama Bouloba. Nga na yo préparer mutuka na bana na hotel c'est Yesu. Yesu ka ndenga pe na landaki. Yo pe ka soko landi masolo kale. C'est que produit no aza déjà au préparé. Produit nanga. Oh aluka penza okoma suzi ya ma couple Bouloba. Tala ye pesa conseil. Na suzi te. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz.
bokota na Info16 bokozwa information ya solo. Please subscribe to www.info16bre.com. Like the video, watch the video, info16bre.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.